main. Joseph azaki na temps ya kokumaka te kotanga te. Joseph azaki na tanga ya kokende kotala banyama kosakana koluka basi ya batu kobota na basi ya batu. Joseph abota pe na basi ya batu. Ah papa so atanga ba ministre mosusu baza bana na bango batala bilongo na bango mone bilongo ya Joseph baza ebele. Joseph abota pe na basi ya batu. Tika ndeko na ngai toza kobeta dossier wana tika toza kobebisa mabala batu. Joseph akimana mwasi ya batu na mwana mwasi wana babimi na yo. Zela muke zela abimina mama na mwana na Il est un fils qui est mec. ngabe na yebi donc tika babeloko. Joseph aza sérieux te. Umane lelo batu basakana na président Fachi hein. biloko solo bana za makasi. Il est un fils qui est mec. makambo ko balokana na mboko ne sait jamais Kabila au pouvoir mais Kabila ozonga na pouvoir te wana ozolota bandoto Kabila ozonga na pouvoir te mais assez qui vrai Joseph hein ba collaborateur ne Beli abibana basi na bango pe Beli babota na yi wana za obimina mwasi ya moto pe oboti na ye wana za bali pe yebi ke mo ayebi pe aza chobe ministre oboya te so oboyo lo ministre so bana na peke akobeta yo mais yebi ke mwana na mwana Joseph mwana president na ndako na yo aza pe wana so oboyo Joseph na obeta batu fora Joseph sana mbote balingami bandeko ba bolingo major eza nani Kasereka pardon apesi bato matière awa ayo bimisa ba secret d'état na ba mambo to yebaka te biso to yebika ke non Kabose un homme de rigueur un homme de discipline un saint oyo asala lisumu te infidèle un homme fidèle waza na mwasi kaka moko boyo ke c'est quoi kosa ngai te bomoni bino moko titre donc veut dire les sangs forts les tétards forts et le masato c'est fort c'est fort bandele lo wala bon c'est la boyo ke ngaite ordinateur il y avait quoi Katumba Mweke azalaki conseiller à Joseph azalaki pire mutu à Joseph il avait tout en main. Joseph azaki na temps ya kokumaka te kotanga te. Joseph azaki na temps ya kokende kotala banyama kosakana koluka basi ya batu bota na basi ya batu. C'est fort bandele loko wana papa ah bon kobota na basi ya batu bandele loko wana papa so atanga ba ministre mosusu baza bana na bango batala bilongo na bango mone bilongo ya Joseph veut dire les sangs forts tika ndeko na ngai toza kobeta dossier wana tika okobebisa mabala batu Joseph abimana mwasi ya batu na mwana mwasi wana babimi na yo zela muke zela abimina mama na mwana na ye mpe na ntisu bili ya maki ngabe na yebi donc tika babeloko Joseph aza sérieux te umane lelo batu basakana na président Fachi hein biloko solo bana za makasi. Joseph Kabila makambo ko balokana na mboko ne sait jamais Kabila au pouvoir mais bandeko balobi ba ministre musunde bazana bana ya jikaka na Palestine to pe na ndako ngai te major Kasareka muto ina ba secret d'état ko bimisa ba vérité biso to sa ba analyse biso to ba analyste to sa ba analyse. Il s'agit de la RDC. Na biso bino so bino boana 4 nationalités biso msusu to ana oka moko ngala bande ko méditer na landi be mission ya tata o mwanda mbona na sisi yango te matière na mitune bon c'est vrai Kindumba et ezanango ba continuation surtout ya Afrique en tout cas ba président africain Kindumba kobimana basi ba partenaire boto ebipe par rapport à ba spiritualité et c'est nga mo ba mambo wana mais koko matina niveau ko kende ko bota na mwasi ya collaborateur na yo to pe ya ministre na yo o abala baza mari yo poza na mwasi na ndako so ngobota bana 60 gara yo tout comme ça pour le bip aux opéras 2e 5e 4e 6e 12e bureau
neti ndeko na biso di social certainement zayene na mobali te balingani na mokonzi c'est normal de au moins moi ça epsinga big mère na comprendre pourquoi Denise aza monoko hein pour abiki abotana n'importe qui tabotana mokonzi donc alati kazara ki mokonzi oui effectivement aza na raison et eza penza bongo pour façon pelaka tokangi parenthèse côté wana mais sikoyo ya kokino kobotana babasi ya ba ministre balobi bana ngo bilongi bilongi ya tatini bango les tétards forts encore ekolo wana mama bakosela bango zemide tout ça nini infiltration ya bomoni bande na Congo so basukoli classe politique oyo te esili bana biso bazalaka bawumbu po bo constater kaka bao bazalaka bat bazali et na moment au bana na bango nde bato bazo kozwa bisika be bango bazo kende neti bazo kende nuna puis ko kufa bana na bango nde bato bazo esika infiltration pe pai parce que ba ministre là ba otika bana na bango et net eza succession parce que tant ba pese ba poste na batina ici je veux parler na solana bato mayele na solana bato mayele ba balinga ba vrai patriote ba balinga mboka Congo ko ya ba commentaire buzo ba wate so za d'accord na ngate leka succession pour déjà ezaki ba condition ndenge eza boye yo tika na poste yo pesa passe ngingo te faut mona botam pour ya préparer terrain ya za na mission ya batindi ye il faut ça là parce que tato abimisi ba secret moko ya kosaka na talobi Congo bino bozo koko sala makelele lelo awa boko tomboka boko za agité au Congo zo kene mboka bazo nga bakabola mboka basi bakabola tata oyo apesi ba explication apesi ba preuve na ye abimisi ba le pourquoi alobi mboka c'est tekama ouviro bino bozo kamo alobi ouvire et quoi ya déjà kala et quoi il est loté lelo ba keka peut-être ko inaugurer après Christian Bosemba ko pekisa batu bolo bate tala bo sembe ke bana yo yoki ke bana yo kanisa te biso mambo to lo bango na sengo to ana ba pasi na mitema ke bana yo ko pekisa biso to lo ba mambo Congo to lo bate na nini ouvire quoi to lo bate po ani n'importe quoi fat head o bongisa boîte o katela ngambo encore ba voisin ba okalinga yo na oya dossier na sima mboka basi bateka mboka se kabwana elo biso photo luka biso to lingi Congo na ndenga solo na loba na ndenga solo ba opposant o ba ko luka mbongo te parce que opposition comme cop opposant nyonso ebi mamno na loba za solo opposition comme cop opposant tout ebi ke mamno na loba za solo ya on bomoni ba vrai congolais de peur de meurtre mais bah ça pour bah étranger bah benga ba congolais bah étranger bah rozonga la bokonzi pourquoi parce que cop bandeko bah c'est ba ministre ba boti bana politique a Congo to bi za succession ba bazalaki ba on bat bazali et na moment où bana na ba on bat bozozo bisika et muto apesaka ba poste yende muto azo konza yende muto azo contrôler yende muto azo dicter te bor na na tikana muni petit nanga yende kotia et neti eza dette morale wana choite bon on a biso moi ça le temps on a photo na tila bino komi que ma relève ana bana mususu pourquoi relève neka o wana vous comprenez idée na biso bino na yo fungola bino pourquoi bana misusu te ka relève neka o wana li passe ya sifa pour nika li passe ya sifa ne relève ne botande ba kokana balobi mo bimba ya sifa bébé Olive mwana mama Denis di soir mo bimba ya sifa Kabila mneti mapasa surtout na photo mo na moni mais dommage que photo eza flou pour na zape na suki crépi ya mikuse
kaka neti ya leki na ye awa tala bilongi botaba mbrunju na bango major soki karasage moto aye kobimisa basekre ngai te soki kasereka soki karasage soki bolimbisanga bango le bolimbisanga c'est ça tosa analyse po bino bozalaka boyo bota les sang fort babi les tétards fort batako c'est fort succession bana na bango nde bato bakoyingela na bokonzi bana biso bakozalaka baumbu infiltration ti tolala tolamuki kongo ezala nango so ya biso te tokomba esclave na kati ya mboka na biso mpo anini bapaya basi bapreparaka terrain batimbelaka ntongo bazalaka mayele ntongo bavandisa makambo tobandolela tokomba nomade ere yango yo kongole lamuka so classe politique esukwami te ngana yo toza bamalere lobi bana biso kutu koloba te ona lobaki te o baarchive babiloko lobi bavideo ekobimaka mamu mwasi alobaka 18 ans passé za mambo solo toza kaka partager la vidéo. Amen. Joseph azaki na temps ya kokumaka te kotanga te Joseph azaki na tanga ya kokende kotala banyama kosakana koluka basi ya batu bota basi ya batu Joseph abota pena basi ya batu papa so na tanga ba ministre mosusu baza bana na bango batela bilongo na bango bilongo Joseph aze bele Joseph abota pena basi ya batu tikande kona ngai tuya ko bebe ndosi wana tika tuya ko bebe mama na batu Joseph abimana mosi ya batu na mwana mosi wana babimi na yo zela mukie zela abimina mama na mwana na Il y a un petit studio à Mike. ngabe na yebi donc tika babeloko Joseph aza sérieux te omoni lelo bato bazosakana na président Faci biloko solo bana za makasi Il y a un petit studio à Mike. makambo eko baluka na mboka ne sait jamais Kabila au pouvoir mais Kabila ozonga na pouvoir te wana ozolota bandoto Kabila ozonga na pouvoir te mais assez qui est vrai Joseph ba collaborateur ne Beli abimana basi na bango pe Beli babota na ye Aïe. wana za obimina mwasi ya moto pe oboti na ye pe na ye wana za bali pe ayebi ke ayebi pe aza chobe ministre koboya te so boyo lo ministre so bana na peke akobeta yo mais oyebi ke mwana na mwana Joseph mwana president na ndako na yo aza pe wana so boyo Joseph na obeta batu fora Joseph na sala mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atanga oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mopota kufa sekwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo tanyangwa koka nino yanga nzambe uni masomo ya ekulusu mponanga okufa sekwa po yo ozali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto po yo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo nanga nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu mokotea kokani na yo ozali nzambo bongwani te Yesu Yesu
ozingami na banjelo bakoyembelaka yo ntongo mpe pokwa. Santu ozali nzambe na bomoi papa, ozali nzambe na bomoi yawe, ozali kondi oyo esimba bomoi na nga, ozali nzambe oyo abikisa maladi, nakokende wapi nzambe soki na yo te, likolo evangelo na yo yawe, mabele enyatelo na yo, ozali nzambe, ozali nzambe, ozali nzambe wakote lokola yo nzambe na ngoya olatike mo vandi na bosantu, ozingami na banjelo bakoyemelaka yo ntongo mpe pokwa. Ardemment tu m'as rendu intouchable, ardemment tu m'as rendu invincible, aliwana yo tokomine la santu, lisekwana yo tokomine balongi. Nzambe na ngoya olatike mo vandi na bosantu, ozingami na banjelo bakoyemelaka yo ntongo mpe pokwa. Nzambe na ngoya olatike mo vandi na bosantu, ozingami na banjelo bakoyemelaka yo ntongo mpe pokwa. Autrefois ngai nazalaki binzo ndoki akolianga lolengalingi, mais par son son nase métamorphosé, osimingo sambwe maladi na miso, olengo bebi naza toxique grâce à lui. Bien-aimé, alléluia. Ezali na tata moko azalaki nzambe, ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo basekwa, alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda mpo ntango akolamuka abimaki elingala moko. Mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te, lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango. Yango bien-aimé, bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te mpo milimo mabe ekotaka na ngulu, mais soki bino boliaka ngulu te mpo milimo mabe ekota na ngulu, bomelaka mai te mpo milimo mabe ekotaka na mai. Yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpo na nga na yo Jésus de Nazareth.